Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Très bien, allez, troisième partie. Merci encore une fois pour la fidélité, messieurs et dames. On va continuer le long des campagnes aussi. Là. Et Bandaki Outa le 19 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 18 décembre, à 2 jours et élection. Donc, élection. Et au sein de la mercredi, les autres lundi, tous à couper ma lobby topémi, sur les autres aussi campagne. Et puis directement, 20, les Congolais bazali invité na urne. Pour bakinde kopona ba kopona lokola ba député national, ba kopona ba député provinciaux, ba kopona mokonzi ya mboka, ba komona pe ba conseiller communaux. Alors, il faut que ça la confiance na bato ba longo bani, bato baza ko représenter ba valeur, tout ça ko pesa bino ngonga po boyo kabango. Baza banani, ba uti wapi, po na nini bazo kende ko postuler, baza na nini o bango ba bombi na sac na bango soki lelo ba komi, nini photos elepa na bango ndemi tuna wana tozoto na bango, poto yo kabango to yeba qui nous avons affaire. Guilain Mayala, candidat provincial à Kisenso Bangamoyo, numéro 45. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sango. Allez, Tokutani pour la toute première fois en direct. Hein? Non, oui, c'est la deuxième fois. Ah, deuxième fois déjà. Oui. Ok. Dans les gars qui déjà pour nous présenter Fondation. Ah oui, je me rappelle. Je me rappelle. Mandé fondé comme moi, Mingi. Merci beaucoup. Bon, Kisenso. Non, Kisenso va très mal. Très mal. Kisenso Belli. Donc, condition Kisenso, c'est comme si Kisenso les a oubliés. Ok, tous à Moussikate dans centre-ville. Mais Kisenso, c'est comme s'il est totalement oublié. Dans la tambole, tous les 17 quartiers à Kisenso. Namoni ataba j'aime mon côté au Ezago Laksake ba travail zo sala malakati ya Kisenso. Donc tout est par terre, tout dinda, moulili, insécurité. Donc bana Kisenso vraiment ils sont oubliés tandis que Tovota ba candidat bazali national, na provincial mais on ne sait pas pourquoi on est oublié. Yo appelle moi la Kisenso. Naza né grandi na Kisenso na dingi. Les quartiers moko ya Kisenso na kati ya dingi. Kisenso ils ont combien de quartiers? Ils ont 17. Ouf, ils ont monene. Ils ont vraiment monene o tozo interpellé pe to yebisa pe mokonzambo kababo sanate na ba élection oyo et c'est sécurité za makasi mingi na kati ya Kisenso parce que Kisenso ya monene ba GP ba tricherie ko le capé ya makasi kuna na kati ya Kisenso. Mais il faut plus vigilance pour la population. Hein? Vigilance pour parce qu'il faut population elingi est gardé parce que ba yebi que mutu ba voter za fachi et yango bazo senga sécurité fait za makasi parce que on ne sait jamais parce que tricherie les gars makasi mingi na kati ya Kisenso kuna bozala ba mfumu ti bozala ba mfumu bozala bato ba konza Kisenso ti yo zalaka électeur avant de postuler boyeba ke bato na ba sala quelque chose pour la vie non. Bon na go ciblé était mais na défendre ba valeur kaka Kisenso. Bon, ils ont été, je ne sais pas pourquoi, arrivé à Salagnos, parce que ça peut monter, à Salagnos, et ça peut y a Sala, na oyo a connu ko Salate. Mais na zolo bata que état qui sensu et c'est ngito telema parce que qui sensu eza rien. Ba vrai problème à qui sensu ça penani. Ba vrai problème à qui sensu. Yo za mona qui sensu na minito bato banga moyo ba Holanda yo. Bato abikanga, ba riflar, bato nyonso ba dingi wana. Ba otalo siko. Ma problème na mango yo kana raté yo zi occasion loba na TV bat ba yo ka na lega ki na plateau on a ko présenter fondation nanga Bari Madienda to tamboli na 17 quartiers ya Kisenso mais tu ko trouver ba problème oyo eza même la compétence biso parce que tant que fondation nde babi député aza
appelé te pour na asalaba action sociale. Tu veux que ça la action sociale parce que tout le monde qui sent sous ils ont un problème à moulili na lança kango awa na plateau na yo na beke to lança qui action zéro moulili na katia qui sent sous to tamboli to che ba lumière mais to comme on a à part ba lumière à part ba formation il y a ba jeune ko visiter ba vivre qui sent sous ils ont faire face il y a ba makabo ils ont très grave insécurité kuluna déjà na dingi dingi ba uti ko buma un jeune juste na face à ndakuna bango o ezake mutu abomiye ayebanite tandis que ça proche il y a souciati dans la mona ki bata miap bakitaki wana bakangi même ba pollution bazalaki wana donc insécurité batu bazola la te eza même na basoda bazo sala couvre-feu mais bazo kanga même pas bato bako kanga tandis que bakuluna bazali eza bakuluna bazo opérer en pleine journée comme ça. Donc on n'arrive pas à comprendre tout ça na mboka nini tozo ebate. Donc na dingi dingi eza bakuluna na Kabila eza bakuluna na 17 mai bakuluna et moko pesali ba difficulté na ba descente na biso na propagande yo ozo kende ko sa propagande mais ozo kutana na bakuluna. Donc grand problème insécurité. Moi banzela ezali na kati pona banzela eza impratiquement ko utiliser ngote. To moni na delapé ba bandaki ba activité mais ba activité katana. Na ça dossier moko na tamboli yango na zolo belango partout. Dossier il y a avenue de l'école. Avenue de l'école eza pas même 1 kilomètre. Nzela wana banda 2016 ti lelo eza impratiquement utilisable. Donc bazo dinda na façon moko croire que tout ça proche ya centre-ville. Alors Otomboki aux eu décision au côté assemblée provinciale. Nathalie na yebisi peuple qui senso ba action sociale je peux le faire. Nazo lancer boulangerie parce que na qui senso ba boulangerie à kokonte ou eza professionnel. Nazo lancer attaque na cadre fondation. Chambre froide ezate. Nazo préparer na tiango. Mais la monnaie n'a limité. Bah, action sociale, je peux le faire. Mais il y a d'autres choses comme la sécurité. Je ne peux pas assurer la totalité. Il y a sécurité, il y a bana qui sensu. Pourquoi? Parce que dans un mandat, je suis limité. Et je me suis décidé, non, peuple Ebsinga, non, il faut na représenter Bango. Na représenter Bango dans le Parlement. Et de là, nous devons débattre, que l'obéla natina na Bango, pour la nini, insécurité, zana katia qui sensu, banzela. Et ça vraiment impraticable. Tous on a 5 routes qui sont sur des enclavés. Mais juste là, sango sur une boule beti et c'est ngolo ta baboti parce que bandaku ezodinda. Donc sengaki c'est comme si qui c'est dans la molobélité. Tu habites pourquoi? Parce que ma candidat national bazoya mais personne azokoka koyeba ko cibler pe ko lobela o etali ki sensu ba yaka to voter bango mais après bazongi na ba natif na terrain na bango ki sensu oublié. Est-ce que aux ana bénédiction à bana ki sensu vraiment bana ki sensu ba sepeli parce que lelo sur tamboli okomona presque 4 quartiers nabi ko tcha ba lumière na cadre fondation to bundi na ba moyen na biso moko tous a besoin de tout bongisa ki sensu pour ba voter biso net lobi wana eza social et c'est un mandaté et c'est un peu voité ou les aba action toujours ça là tout ça là toujours là toujours na bango donc bana qui sont sur ba sepeli baso sepela mais le col a toujours limité toujours bénédiction na bango tout ça moi quelques descentes malgré que les a pas si mingi ba descendre na biso parce que toujours kutana na batu oyo baza ba mbongo ebele ba tie ba mbongo na bango anje bazo pesa ba maputa de yo soko ye au pesi maputa te au pesi une affaire de 3000 4000 5000 donc on a exposé donc c'est par là to tamboli mais ba yebi to révolutionner bango to conscientiser bango comme en Europe que campagne ça ma rapport na mbongo te et bana ki sensu ba yebi partout sika to leki ba ko votenga non parce que na sombi ba voix
voter parce que dans la cahier de charge moko pe ba idée pe volonté ya ko salela bango. On va suivre d'abord quelques images sur terrain. Nous avons la communion avec des actions aux hommes vis-à-vis de la population à Kisenso où les lobazo porté choix likolo na yo aux numéro 45 numéro 45 candidat provincial na kati Kisenso. Guilhem Ayala. Allez, en image précis, on prend ces images. On se retrouve après pour terminer deuxième partie Kisenso. Mabele nyo so ezaka na bato nango. Mabele nyo so ebotaka bana nango. Mabele nyo so foza na bato bazolo belango. Mabele nyo so foza na bato bazu mokano ya kobundela yango. Kisenso numéro 45 pour la première fois depuis na Banda Télévision. Pour la toute première fois nazo candidat outil Kisenso avant na Kisenso. Pe azolo bandenga lobi boy. En image, on se retrouve après. Mais oyo bazo raisonner malam bakote ya momoni tango na yaki na lobi te fana sala fondation na sala fondation Marie Magenda parce que musala ya député eza kosala baponte musala ya député eza kotia minda te ebi bien nano azobeta bale malamu na oyo azobeta bale malamu te atako bapesi yo $100 lia yango mais jour okoma liboso ya il vote mpo na commune na yo vote utile parce que soki opesi 5 ans lisusu epai ya moyibi okosufrir mpe otie commune mobimba na mpasi yango yeba nani oyo okoyeba na kovote toza susu na tante oyo bautilize biso parce que babongo wana esisaka mpe bapasi na biso te sengeli tosalisa mayele na biso kati na biso bato ya mayele bazali kati na biso basi ya mayele bazali bana mpe ya mayele bazali avenir ya biseso eza na maboko na biso eske mosundimi osunga aleki na bino wazali motuna mpona ngai na répondre nasi nalobaki yango bato bakimaka mais na mwa moke oyo biso tosali ezolakisa te ke ngai nakoki kokima natie minda avant kutu yo vote nga nani aza na riske nayebi te soki ovote nga to ovote nga te en plus oyebaki na yo mpe nga te mais natie déjà minda donc ezolakisa makambo ebele tokoyeba kosala tokokima te tokozala elongo mais problème aneke toza limité moyen tosala makambo ebele eza te yango toye epai na yo oyeba na kopesa biso bavoi mama soki tokei tokozala toujours na bino mpe bilembo na biso ezolakisa deja toza ensemble. Merci mpona motuna na yo mama mpona koya na yo ngai kombo na ngai ezali Meta Mokwi Chemevi nalingi natuna boye oyo ezali mbala ya liboso mpo opostule ou bien opostula déjà. Merci beaucoup ile nano na postula te oyo ezali mbala liboso Papa koleka. Eza mwana ndako papa koleka. Wala député moko ani alobi akei boye apesi eloko te bakangi ye bakiti aboni kokanga bakiti ya bato yango na ye na mwa mai na ye mpe na bamilio te mpo epa na biso babaka bafandisaka mokolo pamba te na signe ya respect wana ndenge otosi ngai ta na yo nabongisaki mwa mai ya kopesa yo eza mpe bamilio te Biso tokoni papa Gile
Allez, merci. Numéro 45, commune de Kisenso. Boza ebele, boza Rolanda Bisson. Na mon image, moko eza kotambola, image nangai. Les amis journalistes qui travaillent avec Moïse Katumbi. Bakamati image nangai, moko nde la kendaka na futuka. Na cadre ya d'investigation, à banquette Nabiso, une fois on s'était rendu à Lubumbashi, Ngai, Israël Mutombo. Tokendaka na transport à Katumbi te, Katumbi a bengi sara biso te. Tokendaka osa musala na biso comme d'habitude tokendaka. On s'est retrouvé à Lubumbashi. Tout ça, les musala wana bien. Tout ça, ici, musala na biso toutaka Kasumbale ça. J'étais avec Précieux Mouyoko, j'étais avec Maître Sergine Poy. À l'époque, j'étais avec Ordinolas Mobala, ma collaborateur. Tout ça, les musala na Kasumbale ça tant que zongi. Toyoka ka ferme ya futuka. Toyoka ka ferme ya futuka. Nous avons suggéré s'occuper tokoki kotala, ça ressemble à quoi? Ngamoko na sali demande ngai. Mutu moko te, Katumbi te, Salomo iskade la te, aza mutu na ngai na solagane malamu aza na prison psycho na kacho, aza na détention, eza pas si, mais c'est ce qui est arrivé. Makambo na zolo ba Salomo est bien. C'est moi-même, sango mutu na bisingabi. Je voudrais quand même voir futuka nezo ressembler na nini. Et il m'a autorisé. Nous sommes partis na ba drone na biso, nous avons fait le travail à Futuka. Nakuta bangombe na kati, nakuta masangu, nakendati na mashamba, totala place mazembela laka, namoni même bambisi. Ba pecha même pour na biso bambisi mukolo wana, pour na ko démontrer ndenge nini baboko la bambisi. Nathalie pe moi mini park, makambo na olo ba Précieux Mouyoko azali, Maître Régine azali, Ordinolas Mobala azali. 4 personnes na voyage wana, na ba frère na biso moko. Tosali yango tobimi toke mashamba toke. En aucun cas, nazolo bango à la télévision. Nga nazali honnête. C'est que j'ai vu, na koye ko bomba yango te, na monaki masango bilanga masango ya monene, na moni yango, na monaki bangombe baza ko bokola, na monaki bambisi. Et l'honnêteté intellectuelle est obligée ngai sango. Na lobake na entrepreneuriat, o na monaki place wana, Moïse Katumbi aza makasi na entrepreneuriat wana. Ti lelo ndenge na telemi liboso TV na zolo bana wanga nyango te na bandeli maloba na ngai. C'est que je vis à Futuka. Coup de chapeau na Moïse pona mosala ona moni ya masango bango balonaki na Futuka soki ezaka ti lelo na ndenge bazokolisa bangombe naza na lolendo na likambo na monaki wana. Na koanga nango te ti lelo nazobokela Katumbi ba fleur pona likambo wana. Kaka ndenge na kendaki kotala biloko ya bedachou na moni ba chambre froide na bilanga ebele ya bedachou na bokelaki ya bedachou ba fleur kaka ndenge na boakeli pe Katumbi ba fleur pona na wangani yango te c'était moi. Heureusement to sala reportage ora ba futaka biso mbongo te na olo bango na télévision Salomo aza na kacho oya yebi afutaka mbongo pona reportage wana to afutaka biso billet to kendo sa reportage personne asala ki ngamo de l'honnêteté intellectuelle et sali que to se retrouver na Lubumbashi toke ko sala musa mususu. Na yoka Futuka, j'étais curieux à Koko Makuna. J'ai posé le problème na Salomo. Salomo a autorisé. Toke iti na Futuka. Tokomi na Futuka. To sololi na Futuka. Ba pesi biso nzela. Na pesi papa wana mbote na kotanga kombo na ete. Oazala ki guide po na biso. $1 et bima gite. Oya yebi apesa ki mbongo. Alo ba na télévision. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes professionnels. On a fait notre travail, c'est fini. Mendicité to sala raté. Na olo bango na la TV Salomo azana bomoy. Oya yebi aloba. Je suis différent de vous. Vous êtes des mendiants, moi je ne suis pas mendiant. Je suis différent de vous. J'ai fait un travail professionnel. Je voudrais voir Nenge Mundela Sala, Nasali Moussali Sili, et je suis honnête, je reconnais bravoure Yakatumbi, Nalikambo Bilanga. Et Sugigawan, Natika Kolobateka Katumbi, il faut diriger Mboka. Je n'avais pas dit ça. Moi, je n'avais pas dit Katumbi doit être élu président de la République. Je ne vous ai pas dit ça. Montrez-moi la vidéo où j'avais dit non, Katumbi doit être président de la République. Je ne vous ai pas dit ça. Mais j'ai aimé ce que j'ai vu, ce que Katumbi a fait, j'ai aimé. Comme Abedachou, ce qu'il fait là, j'aime. Mais mon collègue Abedachou, comme candidat président de la République, j'aurais un autre avis. Ça n'a rien à voir avec ça, il ne faut pas marier. Bon, ça va raccordement frauduleux. J'étais même à Kachoboué. J'étais même arrivé à Kacho. Katumbi voulait me voir. Et j'étais tout à fait d'accord. D'ailleurs, moi, je craignais Nazo Balem Zouzou, plus de 300 km de Lubumbashi. J'étais surpris. Salomon nous a invités, moi,
Israël Mutombo toke na aéroport na Luano ba memi biso na jet privé ya Katumbi tozalaki ngai na bato nanga mibale mutu moko atika le babe asenga pesa nga autorisation na zaka na 2 personnes ngai na garçon moko azalaka joueur ya Mazembe bo akenda déjà soki muleta je me rappelle plus nyabisu kombo na ete akende ko pesa badie pa ya Katumbi Salomon na batune na kati nous sommes montés toketi na Kashobo et ce que j'ai vu c'était aussi énorme parce que na koti plein mobimba ya Katumbi ezalaki yango na visiter hôpital ezalaki place wana na koti na ke tina ndaku ya Katumbi ngai sango na koti parce qu'on voulait me voir na kei na solo na Katumbi pendant 45 minutes. Ne me poussez pas à dire ce qu'on avait parlé avec Katumbi. Boyebi ngai bo mekate po biloko eko bimao bo luka attention na ndako na yebi mambo na oloba. J'ai parlé avec lui. Je n'ai pas reçu un franc de Katumbi. Il est vivant. So Kazali akoyebi Sabino il m'avait payé quoi? Nazwa eloko te. Nous avons parlé. Et na yebi makambo Katumbi alobaki. Bolinga tela bimisa bambodi ya boko ka pasi boko zanga na pongia kolala. J'ai été reçu, j'ai discuté avec lui, j'ai beaucoup de respect pour lui. J'ai beaucoup de respect. Na kota ki na kati anda kuna vandi. Ba pesa nga livre na tangate na moni bara misala mindele baye. Ba ngoni ba tozo pesa biso mo elo kwa komela. On a fait 45 minutes à part le sucre qu'on a pris. Même pas $1. Et je ne suis pas mendiant, je le rappelle. Je n'ai pas demandé à Katumbi de l'argent. Et il m'a pas donné aussi de l'argent. Je n'étais pas parti là-bas pour l'argent. Pour moi, il y a une considération Katumbi à l'Andarabo solo, moi c'est à l'Andarabo solo. Moi je suis pas mendiant. Je suis redevable à personne. Donc je ne vous ai pas dit de voter Katumbi parce qu'il y a un jour na futu kate na kena na mbongo na ngai na avion biso moko to futa ya aller retour. Ata $1 to bangi na ngote. Nazo wanga na ba image warte zaya solo zangai. Mais professionnalisme ngai natal. Et puis na sala yango sans demander quelque chose. Na sala yango. Kolingate la cha facture ba futa nga na musalo na sala. Allez, on va terminer avec vous. Vous êtes numéro 45. Oui, 45. 45 na Kisenso. Bato ba okene mercredi, il faut pas que vous voter. Pourquoi il faut battre le motema? Ogomema nini yasika? Parce que oyebi ke na lobaki awa naza un gestionnaire na sali science commerciale et une fois nazo tambola na kati ya Kisenso na moni problème moko oyo déranger ezo déranger pe ba commune ebele na moni mal gestion na kati ya Kisenso ba entrée na ba sortie ba taxe oyo mingi eza kuna na kati ya Kisenso eza ya malamu te. Et une fois eli na koyeba ko débattre pe ko senga et seneli que chaque commune ezala indépendant parce que to va na Paris to sokoza na kati ya commune ndeti na Essonne jamais Essonne ezo dépendre na Paris. Donc chaque commune est indépendant, ils ont surveillé ba entrée nango, ba sortie nango et yango ils ont permettre bango ba résoudre ba problème ou ils en a kati ya commune na bango. Mais une fois na vandi Nathalie na kati ya commune na biso ba entrée nyonso ou ekota na kati ya commune et kendaka na hôtel de ville. Donc commune est incapable yemoko ba ko réaliser ba action na kati ya commune na ye. Ya mwana de lutte na yo. Donc nyonso zo dépendre na kati ya mairie ou bien hôtel de ville. Donc soki Gentili Ngobila a lobité a salité pe qui se sur le côté. Ya oyo zo kana ko sala. Yango eloko ngana zo kana lelo soki Kisensu ba pesinga nini wana ko kubunda parce que biso mo ifsingi to za autonome na kati ya Kisensu zana ba entrée et o batu bazokota mbongo ezokota na kati ya Kisensu mais toza limité parce que tori ko produire le monter ba centre ya formation ezate na lobaki même morgue eza moko et fonctionne un peu bien té donc yemoko Kisensu azo produire rien na talezaka même Kisensu té ba commune belé. Donc, on dépend na hôtel de ville. Or que ceux qui ba commune na biso comme indépendant, ba entrer na bango. D'abord ba doter bango na somme moko. O ko permettre bango ba fonctionner, bango moko attaque commune. Et ko ça malam. Bango ba créer banzela, bango moko ba luka moyen ba sécuriser population, bango moko ba résoudre ba problème à mai, ba ko résoudre ba problème nyonso o ezole ka na kati ya Kisensu. Ba ko créer ba biloko o ko ça peut mbongo na kati na Kisensu po Kisensu et comme autonome
Très bien. Numéro 45. Namoamba, Guilain Mayala. C'est fait un plaisir. Donc, élection, mercredi. Batouba Tchelo Motema. Ko décevoir bana qui s'en sauté. Oebi ke kozo ba voix est facile. Mais koti kalapé fidèle na bango, ça c'est encore un autre problème. Et belé baya kaka aboye, bal sengi confiance, lobby rolongwa ki senso. Ah le lozo ba ne grandi ki senso. Lobby rolongwa ki senso komi na Gombe, ki senso zu ba police o chepe men mo mona so batozate. Tango kozwa kanisa pe faible commencement. Faible commencement, c'est trop dit parce que ndako nanga liboso déjà na somi na kisenso. OK. C'est zappé moko ba problème oyo ezo déranger bato bazo servir nation na biso. Donc ba uta de neya ba éviter avant comme député azaki na nini, asala nini, azanani or que seni sengi biso ba CV. To bi ko déposer ba CV na biso kati na seni et oza malamu ba yeba en tant que lingo servir nation. Oye na nini, ozana nini, pe après tant ozo tika manda na yo o komi na nini pour ba yeba ko localiser o yibi miyibi to bato ba yebi ko servir nation na avec vocation peu amour. C'est ça moko sengi to ko tsango na kati ya RDC. Audit et faisala. O lingo servir nation. Tande ti bato bele bazolela que ba parti politique et pesi bango ba mbongo te. Mais dans le but c'est toi qui avais vocation ou ba ko postuler. Mais comment Olingo dépendre à 100% na parti? Imaginez Moutou, Azan et Loroté, Bazouye, Bapessiye, parti et foutele nyonso, Azan même les Loroté. Une fois gagné, et là le bosso asani, c'est du vol. Donc Bissomo Congo, tu préparé ma voler na biso lobby. Donc Mouto yo ni na ko représenter parti ou bien à servir nation, et c'est là le cas na audit. Tout le monde en France, c'est Zabongo Macron. Aza banquier, aye, elle a présenté, bah bien aye. Puis une fois présenté, bah bien aye, après mandat aye, et Sengeli, bah yé, bah à côté du combat. C'est pour cela Sarkozy, aza poursuivi. Parce que bah moni, ndenga yaki, nambo ngwazu, bilo kwa zanango, et correspondait na salaire ou yazaki nango. Donc, yango toujours senga vraiment mandat au chef de l'État, deuxième mandat à Zozwa, et ça mandat fondation. Et Sengela tiki la biso Congo, classe politique moko ya malam. Parce que problème ezali ma casse na classe politique na biso. Toujours mona le président de la République a travaillé yemoko. Azako Fouro Moulin alors qu'il devrait être accompagné. Sengela za l'accompagner numéro 45 na commune na Kisenso. On a fini pour la 4e partie. Bana Kisenso bazola na lobela bango lo basuka. Na lingi toujours na conscientiser bango yeba nani oko voter 5 ans ce côté qui voit na yo oche Kisenso mobimba na pasi. Webi ke lelo po ba finga yo et ce n'est pas le boza mona Kisenso même na Europe. Ce que ba lobi no likaba longo za mona Kisenso. Pourquoi? Parce que bazan la raison, tous a reculé, tous a ko vivre na ba pasi mais tant et koké senga biso to telema biso bana Kisenso parce que nyamo aller à lisango azara na kati ya lisango. Et senga biso to telema biso moko to yebi nani oyo aza ko jouer malamu na nani oyo asali mabe biso moko to yebi. Yango to telema poto bâtir Kisenso na biso, Kisenso mérite mieux, Kisenso eza na ba intellectuel, Kisenso eza ka komina ba kuluna te, Kisenso eza na bana o baza mayele. Et ba mama si bakoli to solole mingi na ba papa et si bakoli bakoyi kosa sur le côté ba bunda pona Kisenso. Yango biso ba jeune to telemi poto bunda na pona Kisenso pona ko soutenir sous deuxième mandat ya mokonzi ya mboka. Fachi Béton. Allez, on a fini pour la 4e partie. On va prendre une petite pause. On va revenir pour prendre Patrick Mouyaya. Azala, zala, 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 zala. Mouyaya, Péaza candidat. On va terminer. Après Mouyaya, il y aura Charles, je pense, Bamana, qui sera aussi notre invité. On va terminer pour la première partie. Mes journées, Zali, les leus à campagne, les leus aussi. La Tshisekedi Azo et Lelo. Fayoulou Fala, Zalana. Lodja, sauf imprévu, il faut qu'on a Lodja, le Béarataki Mwanda. Katumbi, j'ai appris ce matin, il fallait qu'on a Kananga, je ne sais pas s'il est parti na Kananga. La seule différence, il y a Ngaina Bino. Vous qui êtes les pro-Katumbi, vous les journalistes des pro-Katumbi. La seule différence, moi j'ai la capacité de tweeter pour dire et donner les programmes de Katumbi. Nakoye koloba Katumbi, pe na che image ya Katumbi, na tweet nanga pe na télévision nanga. Ce que vous n'allez pas le faire.
nga naza na capacité ko tia image ya Fayulu, na ko tia image ya Katumbi, na ko tia ya Tshisekedi, na ko tia ya mutu nyonso, même ya Sesanga, je peux le mettre. Chose que vous n'allez pas le faire. So bolingi na ndima bino que boza professionnel comme moi je l'ai fait, bo tweeter image ya Tshisekedi, bo tweeter image ya Fayulu, bo sala yango. Ponga nazo sala ya Fayulu, na sala pe ya Katumbi, na sala ya Tshisekedi, bo sala yango. So bo tweeter image wana na kondima professionnalisme na vie. À tout à l'heure. Dans le but de voir ce qui est devenu la promesse tenue par la société ERA Congo, celle de construire un hôpital au standard requis pour les habitants du village Ibali, le patron du groupe de presse Bossolo, Israël Mutombo, s'est rendu le samedi 16 décembre 2023, accompagné de l'administrateur général de cette société de conservation de la nature, Jean-Robert Ngoy, dans cette petite agglomération située dans l'autre rive du lac Mai-Ndombe. Arrivé dans ces petits villages où les hommes, les femmes et les enfants ont été mobilisés pour lui réserver un accueil chaleureux. Sur place, le DG du groupe de presse Bossolo était émerveillé de voir un gigantesque bâtiment abritant un hôpital extrêmement équipé avec des appareils de la dernière technologie. Appelé à visiter cet hôpital construit pour les habitants du village Ibali et situé en plein forêt équatoriale par la société ERA Congo, les journalistes d'investigation Israël Mutombo est resté sans mots, d'autant plus que cet établissement hospitalier possède de matériel que l'on ne sait pas retrouver dans certains hôpitaux de Kinshasa, la capitale. Devant la population de Ibali, Jean-Robert Wangoy, l'administrateur général de ERA Congo, s'est mis à rappeler son ferme engagement à développer toutes les communautés du territoire d'Inongo, car il estime qu'il est de droit que ces dernières bénéficient de leur forêt. Tolingi to tonga mboka yango wa po ye azotanga pression. Est-ce que hôpital yango bosilisi? Est-ce que école wana selenge sili? Lobi na tonga na mema est-ce que école ya selenge catholique babenga ngoli pasi aboko hein? Boyoki ke basi babeti déjà batole makambo nyonso crépissage tout. Boyoki yango ndenge tozoloba bazobeta ba plafond. Boyoki yango mouvement ebandi awo. Mouvement ebandi awo pa na bino. Ebandi awo pa na bino, ebandi na Lobeke, ebandi na Kesenge, ebandi na Lokanga, ebandi na Mbale. Allez, continuez na Balombe, na Selenge, na Inunu, Patambalu, Kundo, Wanya, Mbweze, Ngongo. Face à cet ouvrage combien louable, Israël Mutombo n'est pas resté dubitatif quant à l'engagement de ERA Congo pour ce qui est du bien-être de la population du territoire d'Inongo. Na mboka nyonso soko kei bonkumu basakana nango te. Ina za chef wa. Jean Robert aza kosalisa bino lokwa tata, mais pouvoir eza epa na ye lokola moto akobatela bino na mboka. Boete. Sengeli pe bomemi ya ye. Opesa epe lokumu na ye. Po abongi nango lokola moto oyo azali kotala bino esika bino mobali. Tolobaki topesa ye eloko eza bijou. Tango Jean Robert alobaki nga pe na ndimaki te. Nalingi nasenga Jean Robert pardon. Oyo alobaki akokisi yango boye te. Pour rappel, cet hôpital permettra désormais les hommes, femmes et les enfants d'Ibali, ces petits villages situés au territoire d'Inongo, dans la province du Mai-Ndombe, de bénéficier d'un traitement approprié. Par ailleurs, la construction de ces grands édifices a coûté 250 000 $ américains, alors que chaque jour, des millions sont volés par certains politiques pour leur fin, sans penser aux milliers de Congolais et qui souffrent dans le Congo profond.
Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.